Acte 2, il y a séjour, il y a chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kananga chef-lieu ya Kasai central, ezalaki marqué na ba série ya audience esika wapi ba personnalité, ba se succédaki na palais présidentiel esika wapi ba autorité traditionnelle pe provinciale ba sololaki sur o etali état ya province na bango. Ensuite, Fachi Beton a consacré qui reste ya journée na ye na série ya ba visite ya ba travaux ya réhabilitation pe construction en cours na plusieurs chantiers ya ville. Na complexe Kananga ex Athénée Royal, Mokonzi ya mboka Fachi Beton apalpaki di doigt évolution ya bamisala na site oyo esika wapi bazali kotonga ba bâtiment oyo ko abriter ba école secondaire na cadre ya ba travaux ya rénovation ya école oyo. Fumu ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki ba explication claire par rapport ya ba travaux oyo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux, mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux début septembre. Heureux ya komona le béton de la République na chantier na bango, ba ouvrier bazanga kite ko manifester esengo na bango pona koyamba mokonzi ya mboka. Kolongwa wana cortège à président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ezwaki direction ya hôpital provincial ya référence esika wapi bazali kotonga morgue moderne na financement ya gouvernement central. Esengeli boyebaki entité oyo ezali na capacité ya 54 places contrairement na oyo ezalaki liboso avec seulement 9 places. Avant ya kolongwa ville oyo Fachi Beton akitaki lisusu na campus ya sika ya université ya Kananga en construction et sika wapi kalate bokomo na mobange na bâtiment ekobima na mabele pour na meilleure condition ya enseignement ya étudiant. Awa mfumu ya mboka apesaki ba instruction claire pour te misala oyo esila na délai prévu na contrat. Juste après, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nzela ya aéroport direction province ya Kasai oriental. Keyo